Kota tomona yo. Regardez ce qui va se passer ici. Bonjour. Oizali ponayo. Bonjour. Bonjour. Tokozwa kombo na yo. Comment on a Gelor? Gelor ozana âge nini? Bon, naza na 39 ans. Et puis Gelor osala ani na vie? Naza commerçant, na tekaka bilamba bana na zandu. Na temps libre na yo o pasango mingi kosala makam nini? Bon, ta libre na nga mingi na pasaka ngo na église na ba camarades. Donc c'est ça vraiment. Ok, merci. Soki tolobi otangi la biso ba qualité oyo lukaka et pas moi na mwasi o loba ba qualité nini? Bon, qualité vraiment o nga na lukaka. Na sepelaka moi ça na taille bien. Bon, azala pe gentil avec tout le monde. Donc o nga vraiment na sepelaka na ngwana. Ok, siko ba défaut. Oyo donc soko moni eza ko beba olingi ata ko mona ba défaut anate. Bon, ba défaut vraiment na se plan nga ba défaut. O se plan nango? Ah, na se plan ba défaut. Ok, c'est bien. Donc to kende pa ba oyo ba pasuli ba balona bango pona tozo ba raison na bango so ngo landanga awa boye gelor. Kombo na yo âge na raison pasuli? Vigole sang on a 35 ans. Na pasoli ballon pour APMB. Emotional damage. Merci. Azaba choix ya basi oyo lingaka? Bon, azana bien mais na ba qualité vraiment na lingaka vraiment azana muti. Ok. Merci. Topusa na awa boye. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon? Rebecca Moussafiri, 28 ans. Bon, juste que namoni azan mokolo makasi. Et puis habillement, ça ne va pas. Merci. Rebecca azaba go ya basi olingaka? Bon, Rebecca vraiment bon, na romona eboye. Bon, azana bien mais na ba groupe ndao na lingaka vraiment yete. C'est ça. Ok. Merci. Tozonga mondambo awa na sima. Ça. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon? Bon, comme on a l'umpungu qui dit grâce. Oui, âge naie ça va, habillement n'est pas là bien, mais azan loro moko nde na sepelite pa naie ndinga toboli toi. Deuxièmement, so gaza kita na cop muso bande ko sala na vie, là c'est bon. Parce que to yabi ba réalité yo ezan ndenge lekaka. Mutu muso ko bagé na tekara bila même muso ni mona kwata. Donc en fait c'est ça, mais apparemment azan mobile qui toque il a pas de défaut. On a rôle barengo wana. Merci. Azaba gunayo? Bon, azaba gunanga vraiment, azaba na ba gunanga, azana taille bien, vraiment azaba gunanga. Merci. Olbaki ozoteka na wendiza na makamususu po salara likolo na wana. Bon, par wana na betaka balé. C'est ça. Ok, merci. To continuer à aboyer. Kombo na yo âge na raison au pasuli ballon? Comment on a Karen Léa? Na pasuli ballon juste à capo na moni ya mukolo. Moni aza mukolo? Papa on a c'est tout. Merci. Azaba guno? Bon, azane bien, azane bien. Ça va, azane vraiment bien, azane bien. Okay. Merci. To yaboy. Kombo na yo âge na raison pasuli ballon? Béni Titoufa, 30 ans. Raison na pasuli ballon. Na sepe neti. Sepe na ite, azana muke, papa on a kaka yaza spaghetti te hein ya ko mama big hein stylo mais a komika te donc on a sipeni te peu sous mon lipomo donc na linga mona loli papa plat et tout voilà mais sinon à part ça c'est bon. Merci. Aza bagu abasi olingaka? Bon, na omona vraiment na ba qualité vraiment nga na lingaka yependa te. Okosi Nine ezanga? otali bien te. Moi, ça va fausser tout. Okosi. Bon, pour nga vraiment. Okosi. La qualité, on a vraiment. Je peux tourner au talent. Au talent, bien, Okosi. Bon, problème, c'est ça. Ok, c'est bon. Ah, je peux tourner. Bon, moi, bassin, vraiment, ça m'a manqué. Et ça m'a manqué, mais Okosi. T'as Vanda, en fait. Nous avons vraiment la taille et puis une couleur naturelle, teint naturel, si je pourrais dire. Donc, voilà. Kobaksa.
ekoki hein Bon. maloba esili te maloba esili te Nini? oza bien Ah, mais ok, baqualité ok, merci. baqualité oyo nga nalingaka oza na ah ok voilà ok merci Merci. Toya boy. Comme na yo âge na raison pasuli balo na yo. kota bon gelor oza mobali kitoko makasi présentable mais ozaka nde pembe hein wa mobali kitoko ya okakolo eza te voilà c'est juste ça wa pembe de la carte mais tu es beau élégant c'est ça. Merci. Aza bagu na yo. bon aza mpena bagu vraimen nga nalingaka donc Merci. aza mpena na tai moko evanda Merci. Toya boy. Comme na yo âge na raison pasuli balo. Bon, Angèle Kidawa, naza na 36 ans. Ah, gelo ozano kitoko. Wape mobali. Na HB, ekoki na onanga toko vivre. Mozaka mukuse. Taka nga naza mukuse. Na vivre suna mobali aza mukuse. Ah, epeze te. Mais chose aino moi, mas engele kanango. Mais wa kitoko. Wapenda bon. Mukuse kande bomio. Merci. Merci. Gelor, est-ce que yazali ba jar ya basi oyo lingaka? bon ange nakomona ye vraiment aza mwasi kitoko mais donc base kaka nde donc ezangi Gelo talinga bien te. Isimba ngoya ndeni yo ningana basi. Merci. Comme na yo âge na raison pasuli. Clarisse Ngalola. Bon. Na sepeli nanga na ye. Aza na ye bien. Aza na ye mokuse te. Aza na pe molai te. Afandi na katikati. Mais aza pembe. Aza pembe. Donc à part wana, aza bien. Donc na sepeli na ye. Merci. Et bon, kasi po na yo, ndeko mwasi awa aza mutu so moni yoko zwa mwata onsola na ye. bon nasepeli na ye vraiment nasepeli na ye mais nalingaka nde mwasi azala mwindwa mpo namona aza mwa teint clair mais sepela mwasi azala mwindu mais komona ye boye aza présentable ça va vraiment. Merci. Kombo na yo âge na raison pasuli balo. Kombo nanga c'est Letumba. 36 ans et 35 ans. Pour na yenga na sepeli na ye, alati na ye bien. Aza présentable. Mais nga alinga mbala pembe te. Genre na alinga mbala mwindu. Fa leke pe yaza mwa yesimba te. Do yebala na te biso mbala. Merci. Aza ba choix ya basi olingaka. bon komona ye boye bon aza na ye bien mais eloko moko namoni kaka mwa libumu mais ça va aza présentable ça va ok Yo place otale lingaka yango wana. Omoni place misusu te. te Merci. Toyawa. Kombo na yo âge na raison pasuli balo. Kombo nanga Francino Mbemba, naza na 29 ans. Nasepeli na libumu na ye te azobimisa trop liboso. Ça me plaît pas. Ozo bimisa ngo nanko. te bon eza ndenge na nga eza mpena ndenge ya libumu mpena ndenge ezala Jusqu'à azotia yango nde boye liboso. Bien te. Esepelisi nga te. Merci. Aza ba gu na yo olingaka. bon komona ye boye aza mwasi kitoko mais baqualité vraiment mpo nga mingimingi mwa nsima vraiment Kosima ngo ninge ezali lokwa mbali osombo. Fana za ngo lokwa mbali osombo. te mais mwa dessin te mama mwa dessin ça va Dessin ndeni kaye oba dessiner nga ondeni. te mwa taille mwa nsima ndenge ezalaka Yo pe na sepe na libumu no te na moni onde trop boye liboso. Ok, merci. To zonga awa kasi boye gelor. merci Ko tambla na normal hein? Ouais. Ok, gelor. Malheureusement pour na yo ba ballon nyonso tu ba pasoli. Mais na ngina senga yo merci na ndenge oye na émission na biso lelo. So na koy ko zo micro na yo. Et puis le fit to ko bet la maboko. Merci.